Bon, bonjour, bah, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre votre maman Leki. Vraiment, bah, bonne année, bisika biso bisui bino, bino mo boye, bito komi na mbula sika. Voilà, maman Leki est là. Vraiment, na sepela mingi toujours koya liboso na bino, mbula sika, makamba sika. Vraiment, bino moko boye, bi, ba, mbote bele, bisika bisui bino. Merci, na ba, oh, nyoso ba sepela ki na la danoise na 2019. Et puis, oh, bazo landanga, ba, koti nanga elongo na 2020. Hein. Vraiment, Nzambe a pambola bino, bozala bien bisika bisui bino. Wana boye bi la danoise, mama leki na bino, moi la souka ba famille banza. Vraiment, na efsa bino kaka, to yaka kande, to yaka, yenge na bandeko na biso, ya buli ya Congo, respect. Hein, na ba chef coutumier na biso bango pe bazalaka na toujours na biso boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique bazalaka bien na biso tangu nyonso tout et puis to bosanité ba bonsoir ba bonsoir ba bonjour na bandeko na biso ya témoin de Jéhovah bandeko na ngai vraiment bonne année les gars qui tokos et puis ezaki anniversaire nanga merci na ba o nyonso ba souhaiter ki la danoise na ba o ba yeba kité tangu bozo e bango sikoyo vraiment soko o partager et c'est o ngala za na motema vraiment ko zala malamu yango wana bandeko na nga to zala bien et ça la bien. Ma maman batata bandeko toyeka kosolola botalika bamsu bazarake okoti bonane na sengome baninga msu bazokota ngo na ndenga pasi yango wana toye to ko partager ka ya ndeko na biso o ya kansaki akofete bonane na mwasi na e melelo makamma e baluki alobi la danoise beta lisolo ya kananga bapesa nga conseil vraiment ezandenge nini est-ce que mokili yango to memango ndenge ni bandeko nanga toza se ya sous les baobas sous les baobas bino mo boyebi to tika te ya mbula sika makamba sika mais biso mai to komela ka pona wana eza santé en tout cas o yaza na kopa ti café les lopi za ba fête moi vin blanc vin rouge et les carandango hein so pe moi belaise ko bosa la santé pona moi sucre dans autres eza kapé babe ngala leo na zui moi verre nanga mai to mela na biso voilà et ça ira bien. Bandeko na ngai tokota na muzindo ya lisolo ezala ndeko mobali o abengaki alobi la danoise meka kosunga ngai kana nga bape kosunga baninga bandeko so iboka mwa banyamu nyamu mwa makelele bo comprendre talaka na yambi pena bapaya baza mais nalobaki voilà bino pe boza famille na nga na ko bosala bino te po na yambi bapaya yango na boyo ka mwa banyamu nyamu mwa batu bazo bata ba escalier batu bazo kita mwa bébé mo so sala ba bo comprendre kaka nyo c'est ça la kati ambiance ya sous les baobas bandeko na ngai tokota bobuke na lisolo ndeko mobali alobi la danoise beta lisolo nanga o eloko to bengaka casus wana o bino pe bo répondaka bo partager belé bo s'abonner na lingi na 2020 na mona o ya taka douta ko s'abonner à s'abonner na 2020 kotia sous doute te parce que to décoller na ndenge ya mukete bandeko nanga et puis bino bo rafana kota na lisolo to ko bossa na kota live together solitude na 2020 facile. Ete zoya mama yo nete otambola na nani ba vacances erango il faut koyebaka okende moi Miami ou bien okende na place boy il faut que moi na moi chérie na route bengala danoise na 0044 74 59 62 52 17 okozwanga moko to solola ozo mobali ya sérieux moi c'est sérieuse wana penza sans vous mentir et puis nyo sezo le kana 10 babenga ngoni na cachette na secret muto yeba te eleka na kundulu pe baba ndeko na ngai ndeko mobali alobi azalaki na Belgique alobi na tamboli akei na matonge akei na Liège akei bino mo boyebi na Gand akei na Charleroi atamboli ba ville wana nyonso akute ki mwasa kitoko te abi bon alobinga fona balaka na kin ke na kin akomiti na Anvers eloko te abi voilà ke na kin abengi na Kishasa kuna balukele mwasi bandeko balukele ke mwasi mo ya bien asepelaki pe na ye bakoti na contact bakomi kosolola ndeko mwasi pe na mobali asepeli asali oyo akoki kosala et puis ye moko aye à se sacrifier à sobi billet à sali bakoli bakamunyoso akei ti na Kishasa ake abali mwana mwasi wana na coutumier
et puis abali sous na religieux et puis abali sous na commune ba koti ba papier d'ambassade à Belgique moi ça zozela mukanda séjour na ye pona ya mobali alongwe na ndako ya studio azwi ndako ya chambre salon a meuble a bongisi ndako tokos na ndenge bukete bande kolanga azozela mwasi basolaka R2 so benga mwasi azwaka mwasi nzoka nde mwasi azalaki pe na copain na ye o kutokolo ba fiancé na ye mobwe akota na Suisse fiancé na pa lukaka ndenge nini ye akokota pona ya mais yesko ya Suisse kuna ibyo moboyebi ba mikanda Suisse banini azala pe na possibilité ta kitaki abala ye asala boye asaki na ngote mais abandeka ko linganetsa kotsa ye na banzela na ka ya bandambu wana bandeka ko bundana siko ba cop bone ye ayebi siko fiancé na ye soki copé to kobengi soki fiancé soki pe to kobengi nani alobi ke tala mobali mobo alobi endima kaka yo ndima ta totala place ni ko simba so ina nzela na ye esimbi yo mbala moko toyebi ndeni to s'arranger au komano na Suisse bande kondeko mobali bonne année il fallait aller kango ensemble na mwasi na ye ayebisi ba camarade na Belgique boya mwasi na yengo il fallait akoma le 28 décembre le 28 décembre oyo bande konanga il fallait quitter siko wapi na France na Charles de Gaulle BFC ba camarade na ye bazu ba voiture misatu ba louer bande konanga ba tondi na ba voiture ba kei ba sali nzela mobimba ba nzembo afali ba nzembo bitozaki ne sengwa kosakana te tozo kende koyaba madame nzokande délégation mususu pe wuti na Suisse bande ko tambola mokilo bola makambo kuna pe na Suisse ba sali pe délégation bango pe bazokende wapi na Charles de Gaulle bakokende pe koyamba ya bango mwasi bande ko bakomi bango ba groupe wana mibale bayebani te mais mwana mwasi wana komoni ezaki Yvette bamoni kaka bato ya Belgique bakomi na bapapier Yvette bienvenue Yvette bienvenue Yvette bata Suisse siko bazoloba siko mobali wana Suisse ayebaki mais ayebisaki ba mastane logote mais ba oya Belgique bango ba komi Yvette bienvenue ba memi ba duma drapelette o ba drapeau mike ba simbi bazozela Yvette mais oya Suisse bango ba kama boko pamba ba leti kitoko bango ko ba oui que ba garçon Suisse ba lata bien en tout cas chapeau ba lata ki ba garçon Belgique kaka ndengwana ya Suisse ba lati ba do bazo do ba fodika mobali na ya Suisse azoyeba ke groupe wana parce que fille na satinela ke pena photo mobali wana Belgique azoyeba ke groupe wana ba yaki mais bata Suisse ermo ba banga ki babi batonga Belgique ba yebele bo est-ce que tokokoka ko enlever moi la mwasi oyo mwana mwasi wana zoya na musika deja mobali te ki sasa bodier Yvette deka ba yaka ona sosepela toko fête bonne année ba mona kaka Yvette yango leka ni na ye na côté mususu akei na ye côté ba garçon Suisse sans même mais bande ko bakama bande ba Yvette yango ye na mobali bande kota mais oyo mwasi na ngai ba mona kaka na minute wana bazo discuter bande ko na ngai Yvette basi ba koti na voiture bata Suisse ba démarrer Yvette ayaki na biloko te ayaki na valise te kaka sac à main mobali na lobaki ko yana ba valise wana te parce que tant que na ko zwaka sou ba valise et ko pesa mwa bitumba na aéroport ba biloko bongo yo yaka na saka menga na Suisse na somba biloko nyonso bande ko ndeko Yvette akiba la voiture ba kenda bato ya Belgique batikali boye donc tango bango bazo raisonner kwa bata Belgique le kwa batanga mwa mingi ngo ko raisonner bata Suisse si ba kende ki la bango autoroute wa Yvette abunga mobali wana atika ina reprendre ba camarade ne abila danoise sonye salinga ba camarade babito yebisaki yo nini keba na basi keba na bakoli ya modèle oyo to yebisaki yo tika yo onchaki tembe ote ba parents na ngai ba yebi famille oyo tala makamba salelio oyebi ke ti l'air ba ngombe ba Yvette wana mobali ayeba ite ke Yvette okay na Suisse aye ko zonga na ndako
Ba toi pa ya bala ki wana. Ye il va ta sa pendant que ça regarde OK na la Suisse. Abi ngai na OK na Suisse. Tina nzela tanga zoke ne ba camarade na ye. Na zoke na Suisse. Siko ye mobali wana ya bengi na famille na bango. Oh baba ni neti kokosa na. Oh omoni ye ndengeni abi na moni ye batu bo ba zui vet ba kena ye to en tout cas na ebité na tina alerter ba police. Bon maman banga lobi yo maman papa banga bi ah maman lobaka na mobali vérité. Te mobali siko bani ko lukela mwana ba police ba ya ko luka mwana ko zo ba problème. Mama papa vanda na yo ma papa banga lobi vanda na ngaku makabwana sepela ina ngote mwana na zaki na mobali ne na Suisse oya yaki kozwa ye wana mobali na ye makabo nyonso zoleka na ndako na zo sepela makambo mama na bango azali kosala te mobali alembi nzoto ameko benga camarade ya Yvette ateke na contact abi oh mais nga Yvette anda yebisanga toujours azoke na Suisse ngaku atikala ko yebisanga te ka oke na Belgique pa na yo ndeko mobali alembi nzoto donc ba fête oyo tango biso to sepeli tango yonanga to sepeli tozana bato musu bazana pasi bazolela garçon azolela ba dépense ba mbongo ba biloko nyonso nanda parce que avant fille wana ya makabu nyonso esila asaki à peu près 2 ans ya kofutele ndaku koleisa ye kokipe ye à la fin mwana mobali na aéroport ya Charles de Gaulle akimi comme les Yvette na kati ya Suisse bande kone balobi aza na précisément na Genèse bande ko na Genève eza pasi aza na Genève eza mabe yango wana ndeko mobali azolela azoluka ye kaba alobi yalinga bazongisela ye mobali wana atakozwa mwasi wana mais famille wana bazongisela mbongo na dot bazongisela mbongo na batike akalikile banda mobali wana abila danos bambongo yeso banda otiye na Western Union nazana ba facture nango nyonso na kalikile alobi na komi donc ba euro moyen to pesa monter zate abi il faut azongisela ye plus de 10 000 euros azosenga ke mobali wana Suisse azongisela ye azolela ndenge aza na benga azolela abila danoise beta penza sete lemsu mobali wana koyokanga emsu Yvette eza place ezali akoyokanga atakei na ye mais azongisela nga kambongo nanga pendant 2 ans na soutenir ye na futeli ye batike na bali ye vraiment esali ngai pasi yango bandeko na ngai na kozwa bino tala bino mingi te wana mamaleki na bino nayeki ka mpo na bete mino lisolo wana penza bopanzango na debo panza penza bandeko na biso baza na bokebi toboyi te bandeko na biso kisasa baza basi ya mabete ya malamu bazangaka te mais en tout cas bokeba bandeko na biso ebele bazokweya na kati ya makama yango biso toyakaka wana toolamisa bino ka conscience vraiment botikala malamu na kati ya mabota na bino nasepelaka mingi koya liboso na bino bisika biso bizwi bino ba love bonne année lisusu année oyo ezala année ya bien en tout cas yo muto bandai kofinga na 2019 kotia ba commentaire kofinga to comme quand même na 2020 il faut ko bongisa makambo ya bien nde yango ba memaka na année précédent suivante mais makambo mabe batikaka donc tolingana ce qui la danoise a sepelisi yote mais kako corriger nga na za mutu mais ce que c'est dans la danoise bo aimer vidéo ce qui peut sepel nango te otie na se bilo nyonso wana esalaka bien pona to ba ko améliorer musala et puis bo s'abonner ebele na sous les baobas la danoise et puis to zape dans sous les baobas live together to zape ya YouTube bo s'abonner pe kuna pe to banda koyaka kolamsa conscience surtout makambo etali makambo balibala vraiment botika la balamu to kutani prochainement oya bino mamaleki la danoise dalinga bino mingi vraiment love ba gros bisous voilà isika bisous bino nzamba lola amona bino botika la malamu ba gros bisous vraiment bye yo